puisque moto abateli Kabila na moment oyo soki eza Félix Sekechiro soki faci akosoli lelo na Kabila na banoko na ye na bakokololo na banani libanda Kabila ke kokutana na président lobi Teresa mabe ba petit bali na ba problème président olanda bango te ngai kutuna yebi ba makambo ana te président na ye awa na yokaki ba malaise ezaki dimanche puisque lundi c'était prévu ba makambo ya bango ya makambo salam Kabila benga ba tuna ya bisi bango ke mbala ya suka oya komeka a ressentir son na opposition to saka ko banga te bongo lelo elo oni ne ko empêcher biso to ko tatina kingakati to kende ver to komi kuna na kingakati to lie banta batu to tumbiango to lie na bangombe donc supu andenga liboma. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue encore une fois dans Congo Millennium, votre chaîne. Oui, ça la Kakebo, ça la vraiment courant et actualité politique au Yambo Canabiso République démocratique du Congo. Avec Inès Toumba, toujours dans Polé, l'émission Nabino, la Kitoko et ça la Kakebo en actualité. Je ne suis pas seule comme d'habitude. Nassimabili, les alibons de Jires Mwanda Zuma, comme moi j'aime l'appeler. En tout cas, aujourd'hui on va parler avec Ndeko Yokasson. Yokasson Boebi. Aza combattant dans la UDPS pour PC micro na biso loba parce que aza na actualité ou encore information au bino il faut beau comprendre. C'est pour cela to aussi na bino bo kende musika te bo zalaka brancher bola na biso na bo kebinyos ba nyamu ba mitou rouge ba béret rouge ba tomboki IDPS pe tomboki to éviter nani muto azo créer trouble na kati ya tous les deux partis et ba petit wana batinda ibango ba mekanano peut-être les magambo ko sala mandenge ni ba mekaki ko bayoka son mais bayoki réponse na bango ke ko biso to ko banga te na opposition to banga ba petit wana te oyo ko comprendre te ba petit moko ba meli zodo na coin bazi ba ko sala vidéo ba ko mi ko intimider fachi na ba vidéo balobi bokonzia fachi utaki pas autorité morale et AFCC ko Kabila ba bongo Kabila ye moko Kabila beti bango matane oui Kabila nya ba yibisi bango bala ya suka puisque moto abateli Kabila na moment oyo soki eza Félix Sekechiro soki faci akosoli lelo na Kabila na banoko na ye na bakokololo na banani libanda bakolala awa te donc bayebi baza kokola ke soki lelo Kabila azali en vie et soki lelo Kabila azali kovanda na mboka ezali occasion ya Félix Sekechiro donc bango balinga ba provoquer eloko moko on a intimider biso ba combattant on a intimider Félix Sekechiro c'est par là moi-même na lakisaki bango na yibisaki bango ke soki bozami bali bakata bino ngenga bobi mana balabala to mona bino ne mokolo balinga be ba précipiter pe to tikala na biso netre na coalition wana na libala yango alliance to linga to baka na océan balinga ba pakata mbango bayoka pe son ya ndenga liboma eza Kabila dimanche siko Kabila vana na se Kabila vanda na bamiso babi ezaki na kinga kati bamiso babi ezaki na nsele yo information pa ngana ebisa yo expose information ngana ebisa bazaki na nsele ezaki na occasion nini bazo sepela nini on dirait ezaki moi loro mo boye moi repas bazo lia bazo sepela moi loro Kabila ke kokutana na président lobi Teresa mabe ba petit bali na ba problème président olanda bango te ngai kutuna yebi ba makambo ana te président na ye awa na yokaki ba malaise ezaki dimanche puisque lundi c'était prévu ba makambo ya bango ya makambo salam Kabila benga ba tuna ya bisi bango ke mbala ya suka oya komeka a ressentir son puisque eloko ezali ko salama bande ko ya ba shishadari na ba tumususu ya PPRD basalaki ko ba débat ka positionnement ya ko ba poste donc eloko ba créer ki batindi ba petit one or batina ki bango na enfer IDPS ezala mama sécurité pour na pouvoir to zalaka na opposition to zaka ko banga te bongo lelo elo oni ne ko empêcher biso to ko tatina kingakati to kende ver to komi kuna na kingakati to lie banta batu to tumbiango to lie na bangombe donc supu andenga liboma donc toyo qui sont que gouvernement lingobima FCC bazu défense ministère des affaires étrangères défense intérieure nyoso bopesi na FCC olanda biloko ana taye wana mambala muka. Il ne faut pas que ça la allusion à Bilokwan. Batouni président chef de l'État a pris plusieurs fois dans la chaîne internationale. Batouni Félix Sekechiro, il y a des lelo. Soki lelo na ministère Bozo Kabula.
siko yo kozwa intérieur oyo kosala lobi te wana ezali ya ngai ngai nde nakoyeba nani oyo nakotia donc c'est moi qui va choisir donc débat wana eza te même kabila zo rêve biloko wana bato bazo rêve te bango ndoto batikali nango ezali ndoto ya baba kabila azomona comment soki akabwani na Félix Tshisekedi derrière population tomboki likolo communauté internationale et puis na ba famille nyonso ya kabila bakende boloko donc bandeko bazolinga te balingi te kabila vanda ali mbala na bien na kingakati soit disant bere rouge moko boy mutu wana bayibisinga ke azalaki mutu moko azali koteka banani drogue akibana mbonga bata drogue kutu na France tipo wana bayibisinga comme ne ezali aza kobeti na ya PPRD wana bakei akei kosala komanquer le chef de l'État donc eloko wana ngai personnellement na lingaki donc to bandai kozela soki bazalaki mibali puisque on était tellement mobilisés ne balinga ba sentir balinga to précipiter bango à l'immédiat pour le moment bandeko bazala kimia à rencontre ya président na Joseph Kabila ezali par rapport ya avancement qu'est-ce qui se passe et loko ni ezako bloqué ezali comment masole zoleka pona profil kozala ministre ezo senga nini puisque Kabila amemi bilongi ya kala Fatia zo senga bilongi ya sika siko bango bazo senga balati na bilongi wana c'est pour cela président le bi on doit avancer Kabila le bi président nyata toleka yango moni akenda na kengakati ya akenda nini na ser plutôt okuta na président nangonga oyo Fachi azali trop patient oyebi gouvernement oyo tozolinga teke gouvernement bima pona kobima tozolinga gouvernement oyo ezobima et ça la aspiration ya et tout ça aspiration à peuple congolais non kezo ya les ventres d'abord que au lieu les peuples d'abord et les ventres d'abord c'est pour cela na betre du solo comment faire que c'est quel chilo bakanga qui ourlage mon voisin ko centre tracasserie et puis le président peut ordre na Malaisie congolais moko condamné à mort président dépêché Emmanuel Ilunga ministre affaires nini ya diaspora congolais accueilli na minute ba annulé dossier Montaza Libanda azali condamné à mort Fatia zo continuer ko travailler azali ko élever te bandeko boza ko élever ezali la moka pe kofi la moka dae siko na ebité matanga bakotia wapi la moka soit te ba na place nini matongo ba wangani la moka alobi na sina longo la moka kala donc la moka vide makambo ya FCC biso tozoke nango avec sagesse tozotalela bango lisu likola lisu toyebi ke soki basala erreur nde okoyoka omokamate. Voilà, cher internaute, tozoka son désordre, yoka son. On est bapesi autorisation. Biso toza batu ya désordre. Boya kende na goma bo bien sécurité za kuna boena bo. Est-ce qu'on a kalemi pe sécurité za? Mais non na yebisa aussi. Soki yo kokisi mikanda te. Ba sali programme officiel te na lettre présidence. Yo kotambola te. Même Kabila ninga zawana. Kabila avant que même kalemi, même akende wapi. Il faut signature la présidente de la République. Soki signature wana ezalité moyen basala yango ezalité. Na yebi bandeko eloko moko ezoleka na Butembo. Insécurité ezali wana même na Lubumbashi. On m'a informé que Lubumbashi côté ya Kamina insécurité ezali mais président azozo déjà makambwana siko oyo bakokuta azali semer ya trouble qui était boy criminel songolo papa ya yo makala libela omoni makala bazo réflexionner yango bazo changwa la climatisation koko sa liboma te soko ke makala na madame na yope abali na libala mususu hein abali siko yo raisonner boloko ya ndengwana olapa pa o tout bazo sala désordre maintenant on va les boulonner tozali ko dénoncer bato bazo sala ba tracasserie bato bazo sala que peuple anyo koma babanda ko finga toujours président biso to bana ko kotela bino siko na to bana ko kitela bino na terrain o to ko kuta na dossier directement mura amata bana ko kanga o nyoso ko kuta na dossier o azo tremele président azolinga teka avancement ya Congo ya RDC ya nini ya misala ya Fachi e salama akokangama à l'immédiat ba ko boma bana mboka na est kuna ba siger wande ko ah oui mais eloko ali boso président a raisonnaki si saki ezali Beni Butembo et Bunia Ituri président Silisiango bongo yana ezali soki ya culture soki ya kotumba ya soki ya kotumba wana eza ba petite chose ba congolais ba comprendre que le président a se surpassé Fachi naïb se Fachi azoza fonction bonne yemoko azali chef d'état-major général
Yemoko, ministre de la Défense. Yemoko, ministre de l'Intérieur. Yemoko, ministre des Affaires étrangères. Yemoko, bourgmestre. Yemoko, chef. Donc, misala nyos, na minute au fatia zozerate. Azo kita ce terrain. Hein? Donc, bako sana libo matin na ba guerre, puisque guerre wana ezeko sama na est, ezaki complot ya Kabila na batu multinationaux. Depuis fatia koti a yebise Kagame boy. Tozalia on a système à gagner. Yo so ko na poser loko. Ya kaji na manière officielle to signer. Ndenga yebisi nenga puisque fatia ce conflit ya Kagame na Museveni. Museveni bazaki ko yoka na te. Fatia ye a yebisi Museveni, fatia comme médiateur. Mais papa na mikolo ya kala. Fatia kiti papa wana vient au président asimba momane o ya comme obundi sangai obundi sangai basoda bazoya basoda ne bakomi kwataka nga ferche ya lebivanda vanda wana Museveni ali simba inano simena loboko au président bonjour bonjour Kagame bazala ko yokana te me fachi a solution donc bo pesa fachi confiance ndenge tozaboye to yebi à venir que jamais to ko na politique ya vengeance parce que politique ya vengeance bato bakufaka ndenge na bete bili solo ke bana mo musée daya à cause de précipitation musée vanda solo na Tshisekedi travailler musée le binani ngai na za Kongo nani président na travailler na Félix Tshisekedi za civil Tshisekedi yebise ke te yebise biso facture ya bato au défi tozongi c'est la bango alibité ici il n'y a pas des étrangers il n'y a que bisamakara or bisamakara eza komu ya biza soko yeki ba yo comprendre que te baza étranger mais quelques jours toyoki na 6h biso na tik tozongi oh prof comme pauvre il n'y a pas cours rentre oh yann ça ne va pas bakadogo bakomi bana muwa muze anakoua ah muze bakadogo na masasi ezojibe papa mais bino babomi mutu bozala masasi kofi ndenge nini muze daya muze 6h à cause ya kozanga kotosa à cause ya kokende presser na vie donc Fachi aza vrai politicien ayebi de quoi il fait ayebi comment makambo ezolega totika le président tant bandeko bazokendo na lobaki na yebisa bino ke avant gouvernement bi baba eloko mosusu aza malere bon ozomona so gouvernement bimaka est ce que nani mbosa mwese balinga bapanzana te soki gouvernement bimaka nani matungu la linga bimate soki gouvernement bimaka lelo nani mutu FCC nani bayati luke alinga bimate papa makambo eza nanu tika nanu borwa ne vanda surtout que nanu donc evanda tika nanu bongo donc ndenge eza boye na élection zo le samedi soki bayati abimite oyebisi ko eloko nini ko salam bayati alaga le bite ba débité ba voter ngaite na omisa ba vérité na ba sénateur ba vérité nino yo ah omisa ba vérité puisque Mende na bete bien solo Lambert Mende o malanga ambosholo likambo ametemel Mende sali papa yo zali premier ministre ozali porte-parole à plusieurs fois pourquoi changer pourquoi Mende ko lokate position mususu poste mususu chaque fois Mende poste bana sankuru atoka coup de chapeau nyata bo toreka bo sali ye loko Mende baba tuni na miloko mais c'est la même Mende on vient d'apprendre que tu as été inscrit na liste ya nani Mokomane est élu comme le gouverneur allez tout ça c'est Kabila afundi Kabila Mende le bimuta sali or après ce mois d'ordre de pas voter était et ça Joseph Kabila allez ma ça otona ngite yo zo kutu bozo bebi réputation ngai nengi toza boye ba que bientôt tozana posa ba investir pour baya na Congo et c'est d'abord climat et ça la bien président ndenga sololi sur plan international à ce na ba voisin nyos très bien et tikali kaka liboke fungama ba petit ba suma désordre to peut se présent confiance botika ba distraction à la moka c'est fini et ça qui passe les réunions les 20 les 21 les gars les 24 les 24 les gars comme les 30 c'est quoi les 30 tu éviter et comme les 31 ou bien comme les premiers il y a ou bien les 30 les 38 hein on va les 8 il y a 8 mois 8e mois donc ndenge za boy vous comprendre que la muka basala ki yango na complot ya koyina
Félix Tshisekedi le président abeti dada omoni ndenge na yozebi sebino ke lelo Congo nyonso na ba passer mususu ba passer ba bisa ba prophétie mususu alobite ate yo kanse Félix mana papa na zo pouvoir te kaka mano ba pete ba tele mabazo welis ba ale kisangonga mais lelo bango nyonso ombango to iko ba IDPS mama za IDPS olobini mutu nyonso akomi IDPS mais libosi IDPS ezalaki eloko ya kochola hein donc soki oye na IDPS aux informations te ozana Congo te kutu vidéo na ba otala te. Donc il faut son le rôle moto rôle nga yoka son na les na média so na les na média na yote média na retola hein et retola donc vous comprenez tous allez na venir tous allez quoi la politique il y a pour le pouvoir était tout ça le pouvoir pour le peuple congolais pour le peuple d'abord tout soutenir l'action du président botika ba distraction aux Hollanda dans les lots ceux qui au moni congolais français moko soki lelo babumi ba beti boy jamais au congolais et français wana akota aina français mais biso ba congolais koina na oye uti wapi et comme likambo boy o baloba o ba sai likambo ngwe uti wapi ezalaka te nyonso wana Madidi Martin ngo uta wapi to ebi bikolo na yete étranger sénégalais Muyagata me baya balobite comme moi nezakate Madidi te azalaka te d'abord Madidi ezali kombo ba pesa papa na ye bona timidité azalaka papa moko atekane aza commerce asaka ba commerce ba benga papa kende papa Madidi et papa Madidi asumbelanga nani Fayulu soki azali congolais bakoko na ye babima papa na ye leki ndebleki ya Fayulu ubisa tumi bale babima bana c'est cette famille Fayulu donc bazalaka ba étranger. Donc, tous à la Kimia, tu peux se présenter confiance, gouvernement Robima. Mais, quand tu as un président à Kabila, il y a une polémique pour l'année. Moussous, bazo ça la vidéo. Ok, quand une photo, le président va coûter le président Azali exceptionnel. C'est la toute première fois. Puisque l'alternance, ce qui fait Boya qui Kabila. Ndenga bimbo même ako betaché alibité kabila pakatamba na minute mais fachi nde mutu azali kolinga ke tokoyi kolinga te makile tanga to vanda to songa to tonge kola na biso mutu akayi kokutani na kinga na nani na sele ezali kabila pona nini akende ko se plaider koma ba petit moko ya beret rouge balinga ba importer ya le freza ko na ba petit on de ba mela izododo nde pesa bango nzunguluke. Yoka sente yoki que ministre ya justice a démissionné. A démissionné ndenge nini to moni kuna na STP. Ya santé kutu ministre ya santé a démissionné. A démissionné ndenge nini bolana ne silité. Même ta déclaré ki ke bola. Avant kutu bolé kota na ya déclaré ki. Aussi au mona ebola inane. Même donc ebola si raté. Siko kisi nyoso bo pesa ka banani. Donc a carte zoton mutwana azole la batu mbongo ministre wana asali cop na ba multinationaux na situation Ebola mbongo ezobi mebele batimbisi ko ba yebisi président boy yo tika ina no aken c'est pour cela yo ki président Facha mais pas kangaye non tika Facha yebi ayebi c'est que na moment oyo monsieur ndenge ozo sala to yebi que pourquoi yo opesa nga tant que Ebola aussi là. Si vous voulez dire au président, si c'est comme ça, allez y a d'abord le président ben expert. Tu dois quitter. Le président a ça longo fait sa démission à l'immédiat. Puisque expert ou a le président. Malade ou comprendre bien président, vous avez ça qui a démissionné. Mais président il a média a démissionné. Non, président de était Tambola. Il est incompétent. Azali qui n'a copie ya bashida ya kolela bazoto ya batu. Azoko sa kete batwana bazo bela ke azimbongo achena poche nde facha bise kete masalongo oyemi ndenga facha kangi roulage ayeba kete facha ye ayebisi ba motar balega alibiti bino bolega ngane le na mona nene ambotache zalaka facha kiti makolo abani ya makolo bayeba kite mura ndazo na siba malem hein bakuta nani roulage na 500 francs na poche. Asimba masa simba mbota likasu mbota yalika. Seka fachi mbota likasu. Mbota likasu. Aibe teke za fachi. Tango zo sala, oh
pesa mbota likasi président moni donc mbota ngo likasi azosenga na wapi na katikati ya nzela akangi yango tia Jésus salam donc président kiti a comité prêt pembeni ayeba kité pour président na yeba kité ozali yo na yeba kité pour président le bien ça président salika geste boy directement Moura Agnatie akangi alibite masayaka o président zela na benga madame na lakaye ona la madame nyata borto to le kabakangi na minito yo azokende makala pona nini bato oyo bazali ko sala ko finga le président makamba bazo sala ezali ke ndenga nazo betre bino lisolo ba congolais nyos balingi changement na mboko ite balingi kolela kaka na nzoto ba congolais or il faut que zela mbongo ya salaire président za na posa ke te bazwa bino ba pesa bino nani donc tozala liloba moko tozala même moral botika ba congolais tozana posa ya changement na mboko oyo o nyosa ko na trouble na mboka oyo awazala ko permettre cellulaire nous soutenons le chef de l'état ba congolais bo comprendre que tetala na kungonga ya Kabila Congo ezalaki ndenge nini lelo toza wapi lelo tozokende wapi posa na biso ezali que congolais nyonso azwa aspiration azwa moins eloko salaire ya bien bana basomba désordre botika distraction ndenge nazo beta bino sur le monde entier bazolanda ngai so ezali que gouvernement soki ezotraîner na ndenge bayati bakabwani na Kabila kota ezali susu bongo te kota ezali susu bongo te donc kota oyo ezalaki oyo prévu pona bandeko ya FCC ezali susu bongo te maintenant on va diviser siko bako diviser ngo nde fecha président Betty Kabila lui-même voyez maintenant bino sur 30 bon 30 talande ko kuna kabwani donc et raisonner kaka to pesa kaka to nyata bor to lega Kabila lui président ah te nyata to lega olande ba Betty on tengana kuna te nyata to lega ngai na vanda ngana ngai bambala mais azo banga ayebi déjà que le quoi la Kabila zana dossier moko sur le plan international oh il est là bosco tanga datangi donc nous attendons hein boza la kimia botika ba koza la presser wala ba diarrhée puisque pouvoir ya diarrhée et bubisa ka bato to pesa président confiance botika mobulu ezala totika le même moral na pesi mbote na bandeko nyonso bana na monde entier comme commencer par maman Angèle na Virginie États-Unis d'Amérique sans oublier un des ingénieurs Jérémy Musungai bandeko nyonso bana na États-Unis donc tozali même moral hein même moral ndeko Sampaio. Voilà, mesdames, messieurs, c'est dans cette ambiance que nous allons séparer de vous. Je pense que quand vous les observez, derrière moi, il y a cette grande assemblée à base de l'UDPS au combattants, ça meeting na bango, donc les ambassades na bango, les parlementaires debout, hein, toujours idéologie les amoko. En tout cas, à féliciter du moins. Alors, nous composé toutes tendances différentes. Et alors, pour aujourd'hui, je pense que vous consommez du solo na yoka somo na mboka à PC l'idéologie il y a Fachi, qui est président de la République démocratique du Congo. En tout cas, je pense que pour les lobbies sona bino ou étali information ou alors actualité et ceux qui n'ont awa. Mais du moins sans oublier que je reste Zuma avec qui bon estimabilité pour assurer visibilité il y a émission Oyo. Alors je remercie les grands initiateurs de Congo Millennium Yemoko Riki Dibans, vraiment merci beaucoup, coup de chapeau à vous. En tout cas je peux pas oublier la première dame de Congo Millennium, la pomme verte dorée de notre grand initiateur Madame Jolie Dibans. Et je salue aussi Monsieur Lanx Lungelo, les monuments de Bundes, toujours plein d'idéologie Mikolo machine, hein, voilà, sans oublier Madame Pam dans les coulisses, sans oublier aussi le roi des Gaules Mavinga, le cœur cher à la reine Agnès depuis l'Irlande. Merci à vous aussi Madame Sylvie Lundu depuis quelque part. Inès Toumba vous dit au revoir pour aujourd'hui. On se retrouve plus prochainement pour un nouveau numéro. Merci.